La personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est le l'air laquelle vous allez me suivre si votre humble servante Vinicia, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo ya mapangu tozabongo na commune ya Ntele, précisément na plaza na kati ya quartier Canada. Donc Canada nde makambu bayebisa biso boyo kota pe na Canada no bokota na Canada tende tobaki tokoya kokota na kati ya Canada. Donc la personnalité TV toza na kati ya Canada na sir bomona ja environnement ya Canada lolenge ezaleleli bandaku ezotongama ya kitoko na kati ya Canada wana ezali environnement na bango na kati ya Canada. Donc zala brancheux, zala colleux, zala scotcheux. Sans plus tarder, benga voisin, benga voisine bisae la personnalité TV et Koti. En tout cas, on est ensemble. C'est parti. Toza déjà toza na kati ya cité Canada, précisément na plaza. Dans la plaza soki toza na plaza tozomona bibwa tozomona bibwa liboso tozomona campem tozomona campem tozomona tina basekuna tomona ba kinkole donc tozali na kati ya plaza précisément na quartier Canada. Na sir bomoni bino moko banda kundenge zali. Donc otoyo bato bazali bandande basombi penza place au moins mingi. Yango nde bakomo bengango cité Canada. Nde bapesi yango kombo Canada. Babenga kibiso ke eza na concession moko oyo bazali koteka bazokata yango ezali 13 parcelles na kati. Déjà na 13 parcelles na kati na yango ya ba 20 mètres sur 20 mètres sur 20 nde yango basala nini bazali kokata nde babengaki biso babia la personnalité TV balukaki moko ya ba commissionnaire na biso nde babi bokota bozwa pe esika oyo eza na ba prix moko abordable do tozali na plaza toza na plaza précisément na kati ya cité Canada. Dans la kati ya cité Canada, lelo la personnalité TV toza na kati ya cité Canada. Donc plaza eza na commune ya Ntele. Toza na commune ya Ntele. Moni bino moko mai ezali pene. Donc mai ezali pene bato bazosokola pe basani bazosokola bilamba donc eza ba mai moko ya propre mai moko ezoleka na penza ndeka balobara mai oyo elekanaka ezaka na microbe te donc mai ezali kolekana bomoni bandako pe ndenge ezotongama donc c'est-à-dire bato bazosomba bazotonga. Donc place on a telemi awa ezesika oyo concession na biso ebandi. Donc concession na biso ebandi koto nyonso oyo awa esiko na telemi concession na biso ebandi wana e matiti likolo tokomata tobandi no na se. Donc kati wana nyonso oyo bozomona wana ba vide wana bozomona bandako mike wana batete wana eza na kati ya place oyo toye babi awa bazali na 13 parcelles ya ba 20 mètres sur 20
ba 20 mètres sur 20 donc tozo tambola poto la kisabino esika o na telemaki tozo poussa na penza et pona la kisabino pomona kana kati wana eza pe na bato mosusu aussi déjà basombi eza na bato mosusu aussi déjà basombi donc tozo poussana eza bato mosusu o basombi déjà tozo poussana pona la kisabino bomoni ndenge ezaleleli cité Canada bozomona bandaku do bandaku bato baza libanda tuka basombaki penza basombi ba place oyo bandaku yango oyo ezali do bandaku ezotongama penza na kati ya cité Canada bandaku ezotongama moni bino moko bandaku ndenge ezotongama donc bato basombi bazali kotonga bazotonga penza bazotonga nde babengi yango basurnome kwa nde bato na bato bakomo pesa bakartier na bango kombo no awa c'est Paris awa soki boye bango awa ezali cité Canada donc soki oza na re ya plaza olobi soki oza mutuka na yo au côté directement bika na ok na cité Canada donc ozuka tout droit ya makadam tina mwa liboso okiti soki oza na mutuka te to musu na moto neti biso toye na biso na moto tokomi na arrêt tolobi que tokoma na cité Canada bato moto bazu biso bakiti biso tina cité Canada bomoni ezaki tikuna tina ndako wana kuna e vert tina bandako wana kuna batongi bateki ezaki ya moto moko nde ateki azo continuer toujours koteka yango ntango amoni koteka eza kilo a sollicité moko ya bakomissionnaire na biso nde alobi soki mwa ezali olakisela ngai na kati ya chaîne na yo ndenge na chaîne na bino ndenge bosalaka nde commissionnaire na biso abengaki biso donc na kati awa nyonso oyo esika oyo tozali toza juste kaka na kati ya terrain donc ezali terrain moko monene eza terrain monene nde tobi ezali na 13 parcelles ya ba 20 mètres sur 20 babi rien n'empêche na moto oyo alingi azwa 2 parcelles 3 parcelles 4 parcelles pomoni wana nyonso ba voisin ndenge batongi toujours na kati ya cité Canada ba voisin batongi do courant ezali na kati ya cité Canada mai pe ezali courant ezali mai na bongo pe ya source yango wana ezali donc bato bazotonga koto basomba na bango mai te mai eza bango ka wana pembeni bazotoka bazali kosa nini bazali kotonga babi awa bazali na 13 parcelles donc 4 nyonso oyo tozomona oyo ezali na kati ya terrain oyo eza na kati ya terrain oyo bandako oyo bozomona ezalaki pe na kati ndenge mokolo na ngwa yebisi biso bandako oyo pe ezalaki na kati me basali nini bateki bango ye muta teki ba place wana donc to nyonso tozomona ebandi na se na mai tozomata ezali ti likolo ndenge tozotambola donc bandako oyo bomoni bazotonga wana eza juste yende mokolo place oyo asali nini ateki atikali na 13 parcelles na kati ya terrain na ye ya 20 mètres sur 20 même ndako wana oyo bomoni eza na tol Nigeria ya vert ye pe kaka motu ateki yango abingaka motu nateki place wana ngam nateki do ba place oyo ye kaka motu asali nini ateki ezaki toujours ya motu moko yaki toujours ya moto moko ma nde ya moni abengi abi batia yango en marche ndenge ezali monene boye babi bokabola ngo 20 mètres sur 20 na 20 mètres sur 20 babi totuni sikoyo obandi baterrain na yo otie yango na bacombien alobi baterrain na ngai natie yango na 12 000 à discuter
12 000 à discuter. Na terrain, il y a 20 mètres sur 20. Bon, elengi cité Canada. Yango wana nde bozomona caméra azobenda, cameraman azobenda. Babilili bomona ke dans na kati ya cité Canada batongi ya dégâts bazokoba toujours kotonga. Donc eza cité mo ya sika banda ko ezotonga ya kitoko makasi. Donc ayebisi biso na lopango moko na terrain moko ya 20 mètres sur 20 na tie yango 12 000 nde tulukaki to tunu ntango 12 000 ezali prix final na yo to ezali prix na yo ya ebandeli nde bisi biso no 12 000 ezali prix na ngai ya ebandeli eza prix na ngai ebandeli toyebisi prix na yo ebandeli ozali kosuka na bacombien alobi te na suka na ba 9500 mais toyebisi eske so moto aye na se ya 9500 ozwa te ote 7000 te ma ba 8000 na osala nini na kozwa 8500 na kozwa mbongo soki eye sur place. Donc balobi awa eza pe kaka lisolo ya mosombi na moteki ndenge na ebisaka bino toujours terme oyo tozwa yango epai nazwa yango epai ya bamama na ngai bakomissionnaire babi likambo koteka ezaka koteka ya mosombi donc eza mosombi na moteki nde lisolo elekalaka malamu ngana koekoloba te bazosuka na 15 000 or tango yoko ya omonake mutongo akiti to msu na 10 000 tu vois que okoka ngape lokuta obike na Vinicia alobaki bazosuka na 15 000 ndenge ninga na sololi na suki na 10 000 yango na tobaka eza likambo ya mosombi na moteki ya likambo mosombi na moteki comment parce que nde tobaka balobaka na domaine ya koteka lopango ezaka pe likambo ya makila omona makile kutani omona makile kutani na place ateke telemaki na 9 500 mais makile kutani tombo beti lisolo te naza na 8 000 ça va et pona yo pesa kaka momona mutu mususu ayaki déjà liboso ela ki 8 000 masala enini aboyi 8 000 mutu mususu ela ki 8 500 aboyi 8 000 mais mutu mibale aeli 8 000 andimi yango na facilité yango to baraka eza likambo ya lisolo ya mosombi do ya lisolo mosombi na motiki babi a na kati tozali na 13 parcelle ya ba 20 mètres sur 20 banda na se ya mai kuna banda na mai esika bomoni bana bazali kosokola et surtout que toza na période ya mvula malgré mvula nanu e nokite mais mikolo chaleur makasi do bana bazali na bango kosala nini bazali kosokola na bango eza pe place o etondaka mai te okaso non mai débordaka non mai débordaka te mai oyo eza ba mai o esalaka nini ezali kolekana ezali mai oyo ezali kolekana ezali kotambola na yango eza na source na yango esika ekenda kose jeter donc nde tomoni mai wana tobi bandi juste bandako bomoni wana na mai eza na kati ya lopango eza na kati ya terrain onde tolobi terrain ezali ko mesure ezali bon ezali na 13 parcelles ya na 13 parcelles ya ba 20 mètres sur 20 ba 20 mètres sur 20 oyo batie yango mokolo nango abanzango na 12 000 à discuter ndenge na lobi na pesi ba prix na baki atena suka na 9500 ma 9500 tonto ebisi batalisi ba réalité et pe ba commissionnaire ah non ça va ata 8500 ata 8000 to sa nini na kuzwa mbongo nde yonga na lobaka eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki babi wela pusana nebike boza na besoin ya ba commune mususu boza pe na besoin ya ba biloko mususu ya ba construction en tout cas cette fois-ci dessus semaine otokobanda wana bokomona que tokozala vraiment active na ba makambo etali ba biloko ya ba construction ba mabanga ba barre de fer bokomona yango tokozonga lisusu pona kolakisa bino donc awa toza na kati ya cité Canada na sir bomoni bino moko ba construction ndenge ezali kosalema babi 20 mètres sur 20 toujours na kati ya plaza donc plaza tozali soki
oza na terre jaune, okomi na bibwa, après bibwa nde okomi na nini na plaza. Donc esika wana nde biso tozali, do toza mosika penza te na bibwa, toza na kati ya plaza. Donc elangeza monene, elangeza monene, elangeza monene, mais bato basombi bazali mokie, nde yango tobeti sote tobeleli lisusu na micro ya la personnalité TV pona bandeko na biso oboza libanda mboka, ba papa, ba mama, ba jeune fille, ba jeune garçon, olingo koma bailleur, olingo koma bailleuresse, en tout cas contacter la personnalité TV ozala desi ata mokiete ozala deseta mokolo moko te do bomoni cité Canada ndenge ezali na banda kunango ya kitoko. Do place auto ye ndenge tolobi ezali na 13 parcelles ya ba 20 mètres sur 20 tolobi zala branché. Zala Kolo, Zala scotcheux, Zala connecté sur la personnalité TV pour na kokoba kosala ba découverte babi ya boye bazui wapi, ya boye bazui wapi, la cité ya boye en tout cas babi bazui wapi. Mais la personnalité TV, bon, avec votre humble servante Vinicia femme noire to bibiso ti nati to koti parce que musana biso ezanga frontière toza na nze mondelo te o bakatela biso tokendaka ti na ti o est important moto asala nini abenga biso. Donc babengaki biso tobengani na bacommissionnaire, oui place ya sika ba place bien ezali place ya sika ebimi yango bomoni tosali nini to ye toekolakisa bino bandeko babonné na biso ya la personnalité TV en tout cas bozala branché vraiment, bozala collé, bozala scotché cité Canada yango oyo cité Canada yango oyo cité Canada yango oyo babi dona 4 awa nyonso ezali na 13 parcelles na kati ya ba 20 mètres sur 20. Donc soki toza boye limite na yango penza ezali awa esika o bomoni ti na mai. Do ti na mai esika o tobandelaki na mai to ekosukisa limite na yango ti awa esika oyo batongi. Do esika oyo batie déjà mwa fondation oyo mwa moke mpona kolakisa limite ezwi ekei kati ti na ver kuna ekiti ti na se na mai ti na se kote ya mai. Donc totamboli yango te topesa ba limite bandi awa parce que eza molai eza pe monene yango bomoni tozalaki na kati mbala moko tobandi mosala tolobi ezali na 13 parcelles na kati. Moto aza bezozwa 2 parcelles esika moko, 3 esika moko, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, tobengi bino tobi boya ebele maboko kofungwama motema pembe na kati ya la personnalité TV na cité Canada tozozela bino. Merci, 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 merci. Nabino nyonso bandeko balanza la personnalité TV, me respect à vous abonné à la personnalité TV, en tout cas mon respect naba membre ya soutien ya la personnalité TV ambisi ba zabakana ya mon général John Kimbambu, en tout cas Arlette Matoko Liswanzambe, mes respect à vous, en tout cas ba merci na ba aide na bino obo portaka na kati ya la personnalité TV, pourquoi pas merci na mama Doris Le Mafumu na gaz et la personnalité TV, ba merci il y a trop na ingénieur Israël noso proaza kana toujours na sima caméra pour mosala kitoko. En tout cas tolobi biso tozokoba toujours mosala na biso soki babengi biso tokokende tokosala toujours mosala na ndenge e sengeli yo lofundu nga lolendo. En tout cas tango yozo luka kokita nga na luka toujours ko matabiso na bino tomonani na mikolo ezali koya na kati toujours et la personnalité TV na ba série mosusu o etali basima bakayase
ainsi que Babar de Feur. Ma personnalité.